bateki nga bembeli nga lilala kokolango esali nga émotion Bonsoir, bonjour, na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda video na nga na mkola lelo. Ngandi kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or, mama Bijou alobi na tia mwa liloba mukie parce que nakoyi kotika ka eleka boite. Baloba muninga bali sepela. Normalement makambo ya pasteur na biso Marcelo etali nango biso te. Topesa bango chance. Topesa bango chance parce que biso moroka tungeto banda lisusu koloba. Soki pasteur avandi boye longtemps abeti ba 10 ans tungeto bando monde peka asispe. Oh pasteur ngo banda mo sa kufa bala rate ayebi liwa sali boye. Pasteur ngo abimara na ba sœur. Ba sœur église nyonso bakoma basi na ye tungeto banda ka akoloba loba. Poani biso bato mokito zala bongo. Pasteur avandi na Monique oui, une année abala na ye. Topesa ye chance. Ya biso ni ya ba analyse ke zonge ke ibo. Kongola lingaka actualité. Soki lelo vraiment pasteur abali ya biso nini? Ya biso nini mama nanga oyozo yokanga ko la pasteur analyse lokola soki likambu nini. Eza na batu pe mususu babala na bango, mo se akufi 3 mois abali. To lobate parce que to yebi pe bango te. Ya pasteur na biso Marcelo to komisango grave parce que eza ye. Soki ezaki lelo pasteur na biso Marcelo ayata msusu na famille na yo abala olingaki oboya te. Soki peta msusu ngara bala yo ser wana sana yo célibataire olingaki pe oboya te. Donc muninga abali to sepela. Donc parce que soki abala ki pete biso mo peka tumeto ya ko critiquer un jour. Congolais. Na actualité mususu ya kolekisa fallait to no lekisa to no souhaiter ba bonne chance ko souhaiter ba bonne chance biso non to yetu bandi ko yebisa ya ba ya mo sa kufi mo sa sali bolelo soka bala kite to meto banda ka ko loba loba ko ima alors congolais to yebaka o to lingité to souhaiter notre pasteur ba bonne chance muninga bali sepela. Ma Bijou aligné vraiment place où a aidé batou na moins cher mais au moins ça ya pour ça maman au moins ba biloko tu es non ah inga ba tsu ba chambre awa au moins ba place où nyoko aba ditango nga isu za na mbongo muto za na biloko moins cher boy ah ma Bijou pensa na poto na pesi ba no mbote yango mona au comment la patrona mais pour le biloko boy ba service est équipé ah on a zo mona ba batadi ba dra bazo nini mais ah ne so boy na pesa ide mo asa la singe linge naturel ambajika elo mo mulai e kasabila. Bonjour la famille Mama Bijou nae ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre salon cuisine. Toza na chambre salon cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement la biso oyo eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou alobi benga ye
osala réservation ya appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon oyo eza chambre dango. Chambre dango yango yo omoni ba regale wana tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc lit nango ezali yango lit ya 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te, mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur. Chambre na biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango wana, place à kobosse yango yo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke disco koluka. Cuisine nango. Vraiment eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya Mama Bijou ya bato mopesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1. Mama Bijou alobi bokozala jamais de si total asko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botali eza na espace. Cuisine na biso yango yo, okoki pe kotia bakiti awa, ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango yo, eza wana po na bino.